ASTV Movie. ASTV Movie. ASTV Movie. ASTV Movie. ASTV Movie. Boulana bagak, chronique musicale, chronique politicale, chronique chroniqueuse, chronique chroniqueur, chronique. Boulanda ngwa. ASTV Movie. Ya boss Micho Noka. Boss Micho Noka. Et pour na biso artiste et comédien, batalantier nyons tout, bagak, boya na chaîne na biso jamais bozala desi. Et yena makambu nango, et yena lupemba nango balobi boss abonné massivement na ASTV Movie. Bozo biloko bien, bagagi ya bien, balobi ba film pe ezala. ASTV Movie. Izali scène moko ifungwami kitoko busabona massivement. Banda kuzape isika uvandi umona magai umona mafilme babi o bagag so pour ngota ba film nyonso eza ya butu eza ya moi eza ya papa eza ya bana na ASTV Movie nde makambo babi nga artiste kupi naza ba filme nyonso to eza kupesa kafu pali kambuke ndina nzera pe kitoko pe simba siki na yango na rubina bino mwasha bonne mama. Et la meilleure chaîne au pour la mitema ba peuple congolais et sepeli. S'abonner massivement jamais à la desi au kotika la cause la desi ce qui mouké te ASTV Movie. J'ai besoin de bagag moi tout bagag ya go bagag mabo oseka agogo maître koke musika de ka ASTV Movie. Tu s'abonner massivement ngayo de jena kama nazana de champion wani budi ede mobimba bagagi na bino bolukaka ya ngoyo ye ASTV Movie ngakutuko avana sala petit besoin na ke kusabone Papa Saïni. Abima. Abima. Neni kulune oko batia niveau. Asaïni. Kulune oko batia niveau comment? Abotole kinanga téléphone. Bando na nzela bando landa e. Abotole téléphone. Oni kuluna modèle mboko to suka. Nega kingo téléphone. Azan téléphone e. Azan téléphone e. Baba. Folima. Ni. Ezani. Papa. Yo nega kimi kakao. Aliga subisa. Nanya ngwa kimi. Wala bino. Kabo no mobali wazo bakamna yo. Papa Seni. Jene. Oh yibi téléphone ya ba. Papa Saïni. Benga tuna e. Papa benga tuna e. Ezani au téléphone. Markeni. Abete meli tusu. Jene yo. Nima. Yolelo. Otima ngata yo. Lelo mona. Yo c'est la bima yo. Champion. Jene papa oh. Bima. Ongeli. Nazongela ni. Jene. Mima sona zo ebiso te ya kamo. Oh osani mono nini? Why telephone no? Ah ben ça va AVC. Why telephone no? Zungza telephone aí. Nazo telefone ndi. Mo manjelo. Oh champion ngana olinga na nzela banini. Umuntu obuyiza ngakuthi othela ngaba kiteti. Yo zipe mo de ball. Akebe nganyanga. Yo na yo obumema boko lega boko baba yawe kile bino yaka yo Yo
Papa. Ana telefone na ngai. Ana telefone. Na kota na ndako. Okunda na ndako. Sasa topoza omemanga ngola. Atoki ndo yiba libanda, so yiba yibi nga lupa. Nala libanda. Ayibi na ndenga mabeto. Za pesa. Ata yango na. Yibi. Papa kokende siri. Esiri. Eza libanda ba ombala esiri. Libanda mwana bakotaka te siri. Alingaki yeko, alingaki ye. Milima. Ozomona madega mwana no ozosala. Mwana ngana dili atambango te. Na melela atamba sanga te, atambutu mpamba. Atambuta vide. Na bukuli mwana oyo. Lelo tanga kumbale. Sile mwana tata ye. Na baloba pela mwana malembe ko. Oh. Salinga sambusa nga ba bosa nyoso ba. Omoni yote ulungwawa. Ozaka ritiere tawa. Ozaka ritiere te. Olunguna ngai. Ninyongo. Kosa bakape poli. Olunguna ngai. Champion. Bonjour monsieur ezana mi bien mi kaka so mema ngambwa. Nani omenga so mi bien biko bien. Okuvi. Papa. Ndoki. Kuva dade shabe yo kuva libozi. Yo benge champion. Ozomona mwana no. Lelo olala wate. Oh beta gazo, beta. Olala wate. Tutala so lupango ya yo. Mwana makangu. Azanga tata. Ngana mwana makangu. Ngana za tata. Ngana umuna tata ngana ba photo te. Umuna tata ngana ba photo te. Mwana makangu. Azanga tata azanga mama Denise. Bakape mwana na Zuba. Oh mayele. Yo tanga yo. Tena politesse wa modelo ya nini ngo meni nini ngo. No persona mai. Kodo eza makelele ali nayebisa yo tangu nyonso soki kaka babimi boyi makelele na makelele kataka mais eza bana primaire soki ezalaki humanitaire mais héros tout ça bien makelele oyoka ngo te oza na rezo po bana mike makambo na bango ezalaka neti bavungisi neti mayele kokaka neti kokaka te wana oza na rezo mwana yango nga na bosa na kombo nango eza soko to ali nayebi te kataka nayebi te soki kombo nini kolongo ezalaka makelele moko bano soki moto attention akoka olala wa te adi wana oza na raison ntango mosusu fo ndenge biso tolobaka na mayombe fo vanga diela fo zalaka mayele po makambo ezaleka nga ntango mosusu naza mona neti kaka nazonga na nga mayombe ya solo ko kataka nga fo nazonga mayombe nakende na nga kosala na nga mafuta natindaka koto oyo bateki batindeli nga mbongo kasi ozelaka nini ke puzongo ozelaka nini kala te naza kende na ngati bakala wana oloba deja ebele eloko mpe eza kofacilite moto ntango opesi projet réalise okei mpo omona mwa dépense kokita mais yo soko olobi na kokende banda olubaka naza bongisa nde projet soki nabongisi nde projet okomona ngai nake na ngai po tikali abo omona pasi oyo ezalaka kotoyo nongo abwe ali bonjour Coupé. Et moi aussi na ngati o so ba ilum pa elexi moi mais na respect en tant que batata bafandi tango pesi mutu kiti ngande mutu na roba mama fanda yo zwi kiti tout ça ba camarade papa na yebi oyebi na oyete muto na ye awa comme na mirma ana posa bosola mamboza nango eza très important parce que so na ye on a temi c'est pour papa ba comportement na biso photo bomba on non oh et puis na lobi bien kisi wana za otana nga mirma omoni papa aboti mobile no yi o papa leki na biso tam so so kanisa so ndeni koko na bino wana o benga na téléphone bosolaka babota na ye ah bon mama bon bon koko na ibongo yo za kuloba osana oti voza otsa so mon ke baluki so yebi na mutu te ba présenter mutu za na kimia waze kwa alobela omoro so mutu abete lisolo abetela okala tika ya beta lisu tam so bakiselo kwa sika na biso zela na mutu bando loba wala waze kwa lobela nne yo adi tika mwana kama te zoka te malanga ça dérange nda bango te ba musicien baza kokanga moni nyonso yebisinga emema ça dérange pas ngapi na moyen ebisa papa ezate mutu koyebisa ozula solution mamna yo papa mobali na wi ngapi don ngana yo tika na ngajene eza mambo tika te solo kandi na papa ozali solo po kuna papa naza lesti ezomuna taka na vandi naza ndako ba parents nanga
naza esuna mwana wana siko mwana wana azopose biso baproblème ebele donc aza kimia te aire nyonso badésordre nasi nalembi badésordre nini akoma oyiba bato nyonso ti amelaka biloko na bino wana obobokoli mwana bongo ndeni mwana mwa mwasi mwana bokwamaka papa mwana bokwamaka il faut papa azala mama mpe azala sikoyo papa aza te papa na nga aobokola mwana na nga ndenga msokolinga te nde papa na olobi bien naza kotika mwana akomi age nini oyo otika mwana mpe ntango oza koloba oza kotika mwana yango kuna aza kosala badésordre kuna kota aza epai ya nani epai ya nani epai yo mama na ye epai ya papa na yo epai ya para siko oyo oza kokamata mpo ya kotika oza kotika siko epai ya papa na ye oyo oza kotika epai ya koko na ye na famille yo déjà éducation ya mwana déjà okoti soki oyebaka mwana wana ifo kotika nayebi te ekupi so naza kolobama te mwana soki oyebi mwana parce que biso nde toya boye toa na tort depuis yaya asentaka ya mirma aboti mwana okundimaka likambo oyo nanu mundoka mukolo abimisaka solo melobaka maloba malamu okatinga mpe oza koloba siko yo zwa mwana aza na raison na ye edi seke soki ya bebi na yo mama mwana yango oza koloba ye awa tala ye mokolo exemple bonga na ndemo na mwana azoyiba nga nayiba o combien kasi yo kaka koencadre ye yo oza papa moyibi aza wana ya milema na ndenge mabe te nga na ngai opesa rapport epa papa lokwa ayoki problème te wana aza grand frère na nga nga mpe na oluka ndeni tosolani oyo eza oyo tokosala yo ozwi da ya charge okomisi mwana wana yango na babi te bosola te ezaka so obengi ye nakoya est ce que atindaka mbongo te atindela koda bambongo nga nayaka na tika liboso anda oya te parce que azalaki na elo te na ye ndenge akoma voyage aya kuwa na ndako te asukaka kaka kuna ya liberté kasi te problème yango mpe mabe te zwa mwana pesa ye akende kotika place ya ya mabe wana oza papa siko ye kotika na wapi koperi adi basusi na wana linga baloba bino adi koperi zela nani namoni liwana kaza loba malamu liwana nga eza pa kupi nani mwana oyo atana akoboma yo te biso ye biso baboti biso tokufi te ali koperi aboma yo ata na bomi lupango ezala ya kokoti na ozwa nini kanga mbanga na yo biso ta mikolo kanga mbanga na yo tiki mwa mbongo na bank tozaka bongo c'est important soki oza koloba lupango ya koko wana abotaka mwana combien abota combien de personnes atango akufi oyoki asala ménage yako yo vandaka wapi okomi pa koko sikoyo lungwa mama kende zwa mwana pesa ye sikoyo ozana mopaya nayo kamuta tika mopaya ikataka mama ozakamuta mopaya zwa mwana pesa kupi akende kutike pa yaya ne point pas mama zala na yo funa koluka ye tosolola na ye toswana te expliquer ndekolo bien problème oyo na expliquer ezani monde babokoli mwana ata mwana baby mwana éducation ntapesa mwana eza papa tosala boye yaya tant tosolani na téléphone naoyebisike yaya toluka ta mwa quelque chose toke tobime pa na bango nga nalingi nakomaka obima te nga nalingi kozwa nde swa nde ya mwana bongo sikoyo oyo makambo kupira azolobeza mabe aluka mbongo ayakama tapesa tozwa mwana toya na yawo ekataka engagement mwana déjà komi kuluna yokende ute sus kuluna seki yo za na susi na nga te mwana komi ebongo nalobi ke mwana komi kuluna yo nana bandia aza nalobi ke mwana nde éducation ya papa eza te akomi na makambo kasi bebi deja ebango nga koko na opesa éducation nini akomi deja vungi sikio kwa bombi zoba mayeli za bino mpe bana basi bamonoka monene boye ok omona mpe na motu eloko eza te normalement so oboti mwana luku opesa éducation ata papa na ye aza te ata papa bobala mosu ezaka mobali atie ezemi mobali aki akufi bazwaka éducation te baloba obota mwana obota motema na ye te ngam nasala yango solution na oluka ozwelanga te opakiselanga nga na oyeba ndeni tosola na bango comme ça toyeba ndeni esa ata mwa 5 minutes nalanda yawe yozali elonga na nga elikya na nga oyo nakamba koluba te iloko mwasi na mobali mpe asi bakutanaki biso tozalaki te ntango babimisi muntu na mokili mutu wana aza kaka yanga te aza ya binu aza mpe ya ngai balobaka mwana bawelelaki te me lukula ye papa musululi na famille bulubi buya kozwa mwana nga na kolobani anga munoko na yo
Kanga munoko na yo. Yo makaba opexo zo kaka. Batuvandi hapo na yo. Papa tuanda bapa ya. Na sababu dola malonga te. Nazokise mutote milonga yo. Maboko pembe shalo. Baba hapo na hapo. Zo mwana makila na bino. Papa bomba kape mwana noko. Bokilo. Ese ni kama secret. Merci. Oyo ndeko na ngai. Na ye. Mwana yo. Chaba kwa bien. Ozo mwana te butana bate. Nalobi ya. Poussa na boye. Banga kota na. Te pousse. Bokilo. Problème ezali. Bobanga banga bwelika munini. Ya kovanga ko. Te. Ah. Kosola. Problème eza Bokilo. Mama yaki. C'est me tout ma vie na mona ye. Eza ba libosho. Bayaki na mwana. Bishop tuvandaki baye tu réclamer. Aza na besoin de télévision. Comme badubaka babutaka mwana me babutaka mutema te. Tango basi mwasi mba bakenda kuta. Flash bakuta naka tuyebi te. Si basali nuit soki pe passage biso tuyibi. Voilà. Wana itali bango. Mais tango baboti. Ngana yuka kaka ke mwana na ngai ya mbali asali nini abuti. Mais kumona mwana ekendenge na mona koko isala kaka ba téléphone te mede fois mama ringa te mwasi na ngai ringi te sa nini batata na ye bango mutu baringaka mwana vanda nanu bango babokola ni éducation na ye ndabi OK comme mwana za kola ni éducation batata isa pe bien tesa lukuta tenga yango jana ba preuve akota nde kasho pamba yango moya mwana na kezata Alexaka de mois te fo bakanga ye yangi so muso abeta te mwana oyo azana 15 ans mais akoti prison 28 fois. Chérie, yo kanga nani. Bomba kape secret. Hein? Akota prison après 2 mois. Merci. Abina nga vanti. Ya ozokende te. Ozokende. Ah, zila. Bokila okene nte tuyende na lisolo. Tulanda ba procédure ndenge leta sala. Isaki njonzi. Tuyeba. Pe papa na ye amuna ye. Po banda bubutura mwana. D'autre part, akuta kasho, akuta éducation vient de base. Base d'éducation, il n'est pas côté moi na boutira mi pas maman ça na base te. Base za tata. Yo so bona base sa mwasi. Yango na essaye bango. Base za tata. Soki éducation wana buyeba ki ke mwana ifa ko le pa na biso ba tata iza ko discuter te. Ibongaki bino uya kutika mwana tango comme na âge ya 5 ans. Mwana biso. Papa makambo yozondo. Ozoba makambo kwa mwana mkepo ani. Ayeba uza mkola buzoba. Bukira to. No uza mayele te. Te wanu debo. Tango mwana yozoki mukumba bayaka na yekuna. Bulubaka nini? Pesa utie. Biso tuyibize myo te. Buyaka te. Kala bakokuta yaka. To mwana ata mbali yango. Papa za mayele ko. Bokiro ezali kama uganga te poso bagangi ezali kola kayobelo ba respect ozobanga biso te senga pe ezali kote na ngana kuchamu noko mais comme tu yé pa na yo ezali kola mbwa ezali kuchamu gambwa na pesa exemple la fingiti ezali kola mbwa ezali kuchamu noko lukwa na zambwa zero mwa oyeba kimbwa na nga soki na zambwa liboma to mbwa omoni kingulu na yo sika to yo kama kamo ba ye balobi mwana za bien éduqué yo ozoloba lokola yo mwana mukebu ifwani kolo mwana kotetela suki yako mwana pazola éducation mwana jui na comprendre place à jui mais problème na biso lié na kena l'essentiel tuye tumoni tuza kosiama ye trop nga pe naza tata naza lokola ye aza koko naza na droit ya kozwa charge ya responsable ya mwana te responsabilité merci naza na besoin nango te mais il faut mokolo mwana ye moko asala nini aluba nga naza ntango ye atiaki zemi nga te motu natingai na makasi ntango baboti ye mama motu ifa ya kotika mwana aya na ye te buza kokondana bobi po place ezalaka te mama wana dépassé bakoki kobuya mwana lelo mais lobi ntango abutami bongo soki ezalaka zemi na ye te s'il vous plaît avec beaucoup de respect que je dois ndenge mama otoloba tout à l'heure suki esala elo te omona policier mosusu akangi mutu mpona suki aotuna ye wapi mikanda suki est ce que suki ezalaka na mikanda même nzambe atala motema atala suki te biso toye pour que tokangela mwana biso lupango nyonso oyo bokosenga
etanke nga tata tokosala yango me nakozwa maloba te mpo nga te muna boti mwana otoyeli awa papa na ye moko azwa maloba comme ça asola ndenge bolobi kaka ke ntango basanganaki biso mpe tozalaki te mima yokende obutana koko papa na ye wana ade bozela botika ye mokokolo makambo aloba Sona papa bia mwana baba talizonenga. angana munoko ya koko na ngai ayibi yo nalobai ni nakoyiba simba telefone na yo te yanga na lungudaki te yango yo na protéger yo Nangata okazimi. papa tukende tuzonga ngai wa tuzuma tenga tata mukoti mwana mobali obino kuza kuloba ejo tukende tuzunga mobali yango ye adi katika ye mokado tout d'abord je suis ravi ya komona papa Bokilo uyebi papa Bokilo et puis bino na famille ya mumbu lubisa ba mkela kintoni yende mobali ya mwa mobali nani chama manda okamwanga mima kasi papa naza mwana buza okena bono dundi mwana batu boye mima mima oza motema munene tena ngana linga papa bidosa ozomona 50 elali awa papa yo osali nini yango yango ozwaki yango otie yango lokola pate mikato obwaki mbuma biu na kikalungu atie nini mima mpenza mima papa izali na molili ata na molili omona teke oyo aza mwana moke papa yebisaka na yo mpenza moto olingaki mwana ngai ngambe oyo mama nakozwa parole s'il vous plaît ça tombe bien vraiment namoni mwana ngai tamolai natala komona mwana te otango na te mama na bango zemi ngai na mama na ye tozoloba vraimen moke esali tokabwana mais en réalité tokabwanaki mpenza te po ne babaka singa famille bena mekatanaka te ne bolingo ngana ebendanaki me papa ekatanaki te par là tosolaka tozongisa bolingo et puis nazwaka charge ya mwana nayebi nazwa mpe charge ndako kozomosala ndako c'est moi Chabia. Regardez ba. Papa. c'est mon fils Na beton matami. hein adi Ovisa mwana. Baoza tata eloko tata. yo oza moli na bien Jene yopeza na verité ko eza ye to yeki eza oyo kuna oza mwana nga na boti na mama na yo papa ti ozomone yotandela nini yo sikosala yo kati tata alakisa na osoki eza ya solo alakisa nini po ya jene nayebi yango alakisa nini Ah chérie mi clair. jene tokinono chéri mpona awa foto longwa tala bakima babien bato banyonso baleki koko tisi saki noba yalo ngwala bino na famille ya mumbu lubisa ba mkela kintoni yende mobali ya mwa mobali nani chama manda okamwanga mima kasi papa naza mwana buza okena bono dundi mwana batu boye mima mima oza motema munene tena ngana na linga papa bidosa ozomona 50 elali awa papa yo osali nini yango obwaki yango okwamikake pasi toke siko Yawe ozali elonga na nga elikia na nga oyo natalelaka ntango nyonso bitumba nyonso bundelaka nga je resterai toujours vainqueur okomisanga molongi mpo na libela nanu namona te Moyenge bene. akelela Yawe na yemba yo lolenge nini. Yawe. Nzambe. Erré, c'est lui qui met sa confiance en l'éternel.
nzambe tuyimbela moshindukai